nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Oza bisika nyonso bozuli baku ya kolanda magafoni ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Diplomatie parlementaire paix citoyenne pour la paix. C'est le honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï a présidé qui première réunion et la structuration du bureau national exécutif et l'Assemblée internationale de parlementaires pour la paix. Retourne. La réunion d'aujourd'hui, au fait, il est voulu pour deux petits impératifs. Le premier impératif, c'était qu'il faudrait que le bureau national exécutif qui sera mis en place par le professeur Jean-Claude Chilumbaï puisse mener des actions qui restent dans l'imaginaire collectif congolais. Ça signifie comment rapprocher les parlementaires qui sont déjà engagés dans une sorte de diplomatie parlementaire, mais couplée à une diplomatie parallèle portée par le peuple, par les citoyens. Et nous venons ici pour répondre à cette exigence parce qu'il y a une demande en marge de la tenue de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu au mois de septembre. La FPI internationale, qui bénéficie du statut consultatif général auprès de l'ECOSOC aux Nations Unies, a demandé qu'on puisse réfléchir en amont pour sécréter et produire des réflexions par rapport à la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, avec une thématique phare, comment restaurer la confiance, que faire pour le retour de la paix et la tranquillité en République démocratique du Congo. Étant donné que les parlementaires eux-mêmes représentent directement la population, je pense qu'il est de bonne manière que l'AIPP, qui tient sa première réunion de prise de contact avec le nouveau président, puisse encore réfléchir dans un très bref délai pour mettre en place une stratégie afin de pouvoir rapprocher sensiblement les populations de leurs institutions pour restaurer cette confiance et contribuer efficacement à la production de la culture de la paix, qui n'est pas à confondre avec la politique de la paix. La culture de la paix que les députés doivent porter maintenant, c'est l'ensemble des comportements, des attitudes et des modes de vie qui rejettent dans toute simplicité à la source toute forme de violence. Et cette violence, nous, en tant qu'ambassadeurs pour la paix, membres de la FPU, AIPP, parlementaires, députés et sénateurs, nous devons la rejeter pacifiquement d'où que nous la rencontrons, que ce soit à l'église, ici au Parlement, dans le bus, partout où nous rencontrons la violence, il faut la rejeter avec fermeté. Mais nous sommes venus présenter des civilités au nouveau président de l'AIPP et aussi lui exprimer notre reconnaissance et aussi le soutien de la FPI dans l'ensemble au niveau de la République démocratique du Congo. Le dialogue inclusif que prend le chef de l'État, la paix est au centre de tout ça. L'AIPP, ensemble avec l'association des académiciens pour la paix, vont déjà lancer les hostilités pour qu'on ne puisse parler à partir de demain que la paix jusqu'au jour où le dialogue va se mettre en place. Et je crois que l'AIPP, la Fédération pour la paix universelle, tous ensemble, nous allons accompagner la vision du chef de l'État. Le gouvernement congolais a annoncé mécanisation. Il y a 10 253 fonctionnaires non payés. Annoncé Salamaki, la vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Dia. Quant au NP, suivant les instructions directes du chef de l'État en personne, nous sommes en train de poursuivre méthodiquement l'inclusion salariale via la mécanisation des fonctionnaires. 2800 agents étaient mécanisés au deuxième trimestre 2026 et 10 253 viennent de l'être en ce troisième trimestre. Ici à Kinshasa, comme dans chaque province et dans chaque territoire. Ce processus de justice sociale va se poursuivre sans désemparer en faveur de celles et ceux des fonctionnaires qui prestent réellement. Car le salaire n'est pas un privilège ou un cadeau, c'est un droit.
Continuité, il y a mobilisation, il y a la confession religieuse autour, il y a deuxième recensement général, il y a population paix, il y a habitant, ministre d'État, le ministre, il y a plein Guillet Nyembo à Koutanaki, Nabakambi, Église du Christ au Congo. Nous sommes dans notre poursuite de la grande mobilisation et la sensibilisation du processus de recensement. Donc nous avons démarré les confessions religieuses après les institutions étatiques. Donc là, nous sommes venus auprès de l'ECC pour demander cet accompagnement de ce projet, du recensement qui est un projet intéressant et surtout très important pour la République après 42 ans. Donc nous avons pu échanger et donc expliquer ce que c'est, ce que nous attendons de l'Église sur le plan de l'input et de la participation et surtout la manière de sensibiliser sa population parce qu'il faut savoir que ce que nous faisons c'est un respect des institutions que nous avons au niveau de notre pays. L'Église représente un grand nombre de populations sur le territoire national. Donc nous voulons utiliser son réseau pour que le message puisse réellement coller avec la compréhension des populations locales, mais aussi la spécificité de ce que cette population représente l'Église du Christ au Congo. Donc ça serait un couloir d'information qui est à utiliser dans ce cadre. Tout à fait, c'est un projet génial et l'Église est prête à accompagner le ministre et le pays dans ce processus. L'Église est partout au Congo et donc et ses membres, ce sont des Congolais aussi. Et donc nous sommes prêts à accompagner le pays dans ce processus, mais le ministre venait de le dire, il y a aussi de l'emploi. Ce projet est bienvenu parce que nous aussi, nous avons besoin de connaître exactement le nombre de membres de notre Église. Parce que souvent, on nous pose des questions, mais nous n'avons pas les chiffres exacts. Et donc, je sais que le Congo est un pays laïque, mais si on pouvait poser des questions, vous appartenez à quelle Église, et ça va permettre à l'Église maintenant à connaître réellement combien de membres font partie du centre. Opération Zéro Foulou na commune Yansele ezali Kokende Kitoko avec Impact P Illogi sous la supervision du bourgmestre Franck Mbo Nzolameso. Commune Yansele ezali parmi ba commune Oyolelo ezali ko vivre véritable transformation nali kambu etali bopeto grâce à implication personnelle ya bourgmestre ya commune na bango autorité municipale excellence Franck Mbo Nzolameso oyo alansaki déjà opération Zéro Foulou na commune Yansele tika yebisa bino ki opération Zéro Foulou ezali kokoba se kokoba avec Impact P Idéologie commune Yansele ezali kolata lelo lele yasika 10 jours au lendemain ndenge binomoko ozali komona bangin oyo esombama na fond propre na bango ezali kosala musala ya makasi peye moko bourgmestre les très dynamique Franck Mbo Nzolameso l'homme de terrain à Kiti asimbi pa una maboko azali kolongola salite kaka ndenge bozali komona na ndenge ya defote elongo na brigade d'assainissement ya commune Yansele motif ya satisfaction pour na population pe habitant ya commune Yansele oyo batémoignaki esengo na bango dans le seul bourgmestre les plus jeunes sala misala oyo mona na vision ya chef de l'état Fatou Beton Franck Mbo umela comment omoni ba mama Ah, tous ça vraiment motivé. La bourgmestre na biso Franck Mbo Nzolameso. Tola lité assainissement ya commune Yansele et ça la musala. Vraiment, et là on a souhaité pas à papa mokonzi ekolo. Fatou Beton na béton. Après la commune Yansele to bengi Franck Mbo Nzolameso lisu likola lisu. So yemo ko so kitana terrasse. Ah ça musala. Vraiment tous ça motivé na ba boot, na ba pau, na tracteur.
na baangere vraiment mosala ezosalema kitoko osi. Merci beaucoup. Bako sabino te ya boye nanu ezala te pe komini ya Ntsele ezali fier ya kozala na bourgmestre ya boye. So nazo remercier tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi biki na ye ko signer pona kopesa mwana mboka Frank Mbonzola Meso ebonga ya Ntsele eza vraiment longonye belé alemba lisu wana te abakisa omoni ba effort oyo biki na ye sali tozui tratopel oyo ezapel ben ezalaki pe kozanga na commune tata mokonzi ekolo apesi ndingisa na mwana mboka Daniel Bumba apesa moko ya ben na commune eza lisu pona renforcer force mais tokosenga tata mokonzi ndenga apesi task force esa l'assainissement abosana te ba commune ndeza base eza ba commune il faut ba fond à renforcer ba bourgmestre ba fond et pesa lisu impulsion makasi potat force et yo kana lisu so ke liboso mutu kawana e boma mutu eza biloko o eza so arrêté à parquet mais sali wana plus ou moins 7 mois parquet a bendi atiki wana mais tata bourgmestre azaki na makoki te na oya kolongola ngo mais lokola tozui pelle chargeur toke na effort ya bourgmestre a commune Ntsele nde yango moni après 7 mois kozala na balabala lelo tokoti yango toye kotikela ba procureur bango bakolo makambu po bango bato bakangaki yango po eboma mutu na balabala wana ba fulu bazobwaka na se na sir bitando ike bakomona ndenge evacuation esalami place wana bourgmestre alali te avali na bureau te abimi na balabala abandaki banda tongo kokita na bakartier ti sikoyo aza na kati ya maison communale kolongola bafulu nyonso eza ndinga ya commune. Tala ya kosamba eza te excellence Frank Mbonzola Meso oyo bana ya commune ya Ntsele bazali kobenga mikolo oyo monsieur propre azali déterminé pona kolave commune ya Ntsele ekoma peto na logique opération Kinshasa ezobonga initié na gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Daniel Bumba Lubaki afin ya komatérialiser vision ya mfumo yokolo République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton oya lingi keba kinois en particulier pe ba congolais en général ba vivre kitoko na kimia pe na environnement moko sain. Ah oui, boyende ezalaka. Yeke yo. Yewana papambo, papambo, yewana, yewana, yewana papambo, papambo, yewana. bakangi exaucé kulina monene na commune ya Njili ya Utaka Matete kasi na terreur epa ya banjilwa félicitations na major Rémi Kanza Malalaise. Komolone. Exaucé, vandia. Na vana malanti na matete. Na matete osani. Bachindanga na kimacheke na komisa message. Janyo komona exaucé. Avani na matete. Mais il y a aussi qui coule à quartier neuf. Non, mon Dieu. Ba motocycliste ya Kinshasa bazali kolela tracasserie ya bajan oyo batie mpona kokontrole mikanda eleki na ndenge ya kosakana te balobi ozala na mikanda ozala nango te bakokanga yo kaka il faut otike eloko mpona nga nazoloba kaka biso na nzela tozomwa mikanda ya leta me baagent oyo batie mpona kokontrole mikanda wana baagent wana bazosala biso batracasserie mikanda tosomba yango na mbongo me soki batemisi oyo olakisa mikanda wana dawa bakoki kobomba bakupe kopasola bakupe kokanga yo me atoza mikanda complet mpe bakanga yo kaka ifo bisaka mbongo nde batika yo me mikanda ezalaka nde soki oza moto aza mikanda bakangi me moto aza mikanda ne complet bazokanga sukasuka ifo pesa baoka mbongo yango wana toloba na bino tokozwa biso solution mikanda wana tosombaka epa leta nde na mbongo tozwa yango pamba te bapesa biso nde na mbongo pe ekomi biso osomi na mbongo bakokanga lisuka na mikanda na bon
solution ni tokozwa mpo na mikanda na totika kosomba mpe tozalaka bakangaka biso topesa bango mbongo tope totika kosomba mikanda biso toseme des ordres pas biso toseme des ordres à part biso nde tosala mosala biso transport mikanda batemisa biso tozosomba mikanda biso toseme des ordres par rapport na bimi nzela mpo naluka ni mbongo moto kri atemisinga na memi ye nakomisi na destination apesinga mbongo naosala des ordres par rapport na nga nakotika ndako na ngai mpo na des ordres te par rapport à gouvernement batiaka en tout cas baja au bazar nzela baja moko mabe baosa biso tracasserie tolela luka ba tracasserie oza mikanda te bazokanga yo bon bango batemi na nzela mpona kosala ni mpona kotuna mikanda moto aza na mikanda ne complet bazokanga kaka bon solution nini tokoki kozwa na minute mpona gouvernement zwa biso solution mpona baja baboyi kosala mosala ndenge esengeli oza na mikanda te bazokanga yo mpo baso bakangi oza mikanda ifo pesa bango ka mbongo bon solution na biso ya gouvernement da biso solution mpona baja na ye oyo batie na nzela. Normalement mokonzi ya mboka décision na ye azwi eza normal te mpo premièrement bato mpena batie nanu neti baagent ya transport tout mpena pour me dire baza baillettré baza na manière te mpo degré mpena zwa nanu moto en marche ozoya bien bakilient mais bato ya transport bazoya kowelisa bakoyisaka basalisaka baaccident moko boye makambo moko boye mystique mais normalement moto ya mikanda tozala na mikanda ozala na mikanda te na awa boye ezosalisa ata na eloko moko te neti ngai naza na moto nana mikanda na nga tout complet nyonso complet natambolaka na casque na sapato na makolo me basi bakanga plus de 4 fois ya nazopesaka ba 45 000 ba 50 000 plus de 4 fois bien complet na mikanda na nga nyonso me nazopesaka ba 45 000 ba 50 000 kaka bongo ekoma kaka bongo ekomi ba misusu bakote mususu bakokanga boye se bakangi kita na moto bakitio na moto balongwe na moto olanda kote moto eza boye moto ebungi. Normalement, l'État a fait le ministre du Transport a fait le gouvernement. Bana moto c'est comment kokembisa bawe bakembisa bawe fort na bato ya transport oyo bacheli biso na nzela s'il vous plaît na kosenga na bakonzi ya mboka bolukela biso pena solution na bato ya transport oyo bacheli biso na nzela oyo pena bazosalisa mboka te bayende kobebisa réputation ya bino bakonzi ya mboka minene po makambo bazosala bino nde tozozwa mabe biso bango kutu tozomona bango te jamais moto ya moto plupart bato ya moto nde tozomona bango bazotambisa bamoto na bango privé personnel plupart mais moto akumbaka moto na ye azwaka 100 000 na ye 80 000 na ye 50 000 na ye par jour ta nini akoizwa mpona kokotisa bainfiltre kokendaka koyibaka ezalaka te neti batrouble oyo balobaka kete tosalaka batrouble na nzela na bato ya transport eza ne bakangi nga bien ordre na mikanda na makambo nyonso natali mpena bakangi nga te oyo tokende bureau wana mpena na omona yango nanu ntina te mpo naza na ordre na mikanda yango tosomba yango na mbo so nanu mikanda biso tosalisaka yango te tosombaka yango kaka na bakomini bisika bango basalisaka mikanda me okoma na mokanda wana kote mosusu keyo mokanda oyo eza mabe nga nde nasali yango eza mabe amande 100 000 à discuter zwa nanu sikoyo ba 100 000 wana mpe tofutaka yango na banke te ezokende na baposhe ya bato na pokwa bakaboli bambongo wana bake bapale normalement l'état azosalisa biso te bon epa na ngai biloko wana eza mabe te eza bien esalisa mboka me baagent na biso botyeli biso na nzela nde batrakase biso makasi so oza na mikanda opesi bango omoni bakomi komplike mpo babenda yo mopanzi bosolola eloko tosolola bango toyebi te mikanda tosomaka na commune signature commune bakamonesi commune mais epa na biso bazocomplike kaka te tosomba yango $5 chaque commune bateka yango 15 000 na valeur ya $5 nde prix tosomba yango chaque jour wana so balobi gratuit bopesa ata agent moko akota na contrôle botuna bango ke eske mokanda oyo tosomaka yango bie bapesa biso gratuit so eza gratuit motu nyonso akozala aza nango ebele baboya kosomba yango parce que tomoni oza nango olakisi bango osomba yango commune nini outi nango wapi oyo vraiment signature oyo ezalaka te oyo vraiment boye tomonaka te c'est pourquoi tolemi yango bino efale bino bozwele biso kaka bato mosusu baya basala biso mosala par rapport à bato oyo botie na nzela toza na bango confiance te mosala bango ka mbongo ya tosolola mais kosolola wana ozopesa mo azotyaka na poche. bolingi Kinshasa ezala aseni kasi bokontakte Trash Pickup. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo
kaka ndenge nayebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko Trash Pickup. Trash Pickup SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millenniaux sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu, fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala, esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso, ba santé na biso, kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pickup po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! Bayer alingi komatisa mbongo ya garanti ipamba mibeko ya République démocratique du Congo elobi nini? Bayer a Mathieu Ndako a sengi pe au compléter garantie. Que dit la loi? La loi dit dans l'article 18 alinéa 3, il y a la loi 2015 sur le loyer que garantie est matakate. La garantie ne peut être réajustée en cours de bail. Il n'y être affecté au paiement du loyer. Parce que garantie est un dépôt. Oyomutu azope ça pour garantir pour la éventuelle dégradation du bien loué. Donc, ils ont caution, ils ont mbongo, yo locataire, au bon ici, et pas ya bailleur kolo lupangu, pour que ceux qui na usage au saleli, au babysi, tant aux bima, bailleur a joué mbongo, pour permettre à ça la réparation, pour azongisa, ndakunaye na état oyo zwa kiango. Ba juriste o batangami baloba na pristine état. C'est ça à quoi c'est la garantie. Pas la biso garantie et ça considéré mois de dépôt, il y a loyer en cas il y a un paiement, il y a locataire comme ça nani comment ça s'appelle bailleur à Zouakouna. Non, l'idée il y a garantie. Ils ont un dépôt pour garantir, justement, comme l'expression le dit, les éventuelles dégradations dues à l'usage du bien loué. C'est ça quoi. Donc voilà pourquoi la loi dit que ça ne peut pas être réajusté. Pour exemple, on a PSIO pour la réparation. Ce n'est pas le loyer. Ce n'est pas le loyer. Pratique, aux à Kinshasa, c'est que le bailleur a matière de $50. Alors, à 5 choses, il y a 3 mois à garantie. Au peut ça $150 à titre, il y a une augmentation. Non, ils ont raté. Donc, il faut que le locataire baille bango et il faut que le bailleur peut cesser cette habitude-là parce que c'est contre la loi. La garantie ne peut pas être réajustée. Donc, ça n'amène pas débat. Si quelqu'un a d'autres informations qu'il peut nous livrer, par rapport à cette situation-là, peut-être, parce que ça c'est la loi, j'ai entendu parler d'un arrêté ministériel, à couper ça, et ça peut me permettre de pouvoir compléter vidéo Oyo pour le plus grand bien, Yaba Congolais. Voilà.
Préparation de la saison sportive 2026-2027. Football Club Saint-Éloi Lupopo Azali réarmé effectif. Au nom de tout le monde, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons à ce que cette saison soit une saison réussie pour nous tous, que nous écrivions une belle page pour le FC Saint-Éloi Lupopo. L'objectif reste jouer le titre de la Ligue nationale de football et revenir plus fort en Ligue africaine des champions. Et nous pensons qu'avec l'apport de tout un chacun d'entre nous, nous allons y arriver. Pour bien commencer, je dis merci au président qui m'a fait confiance et de me faire venir ici pour prendre ce grand projet-là. Encore une fois, merci pour le comité exécutif de FC Saint-Éloi Lupopo. C'est un plaisir pour moi de revenir en RDC pour travailler avec ce grand club. J'espère que je serai à la hauteur. On va y aller travailler et on verra bien ce que ça va donner. Pour le Mombashi et pour la RDC en général, c'est comme mon deuxième pays parce que c'est ici que j'ai fait mon nom. C'est une joie. Ça a été toujours un grand plaisir que je reviens en RDC. Et voilà, la chance m'a beaucoup aidé. Et aussi la confiance d'un grand président qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appuyé pour que je vienne prendre ce grand club. Je vais faire tout, Inch'Allah, pour être à la hauteur. Et comme je dis, on est tous ensemble dans ce grand projet. C'est un défi. C'est un défi que je prends pour revenir le FC Saint-Éloi Lupopo aux compétitions CAF. Donc le championnat est encore long. Il y a beaucoup des adversaires qui sont à la hauteur. Je respecte tout le monde. Et voilà, nous on va voir notre équipe, notre groupe. Et que la chance soit à notre côté parce que dans le football il y a le travail, il y a la chance. Mais on va y aller travailler dur pour avoir cette chance à côté de nous. C'est de la joie, mais quelque chose de lourd sur le dos. Donc, je vais faire tout, Inch'Allah, que Dieu nous aide, pour honorer ces grands supporters de FC Saint-Éloi Lupopo. C'est une famille, c'est la famille. Et donc, la famille doit travailler ensemble pour que tout le monde soit heureux à la fin et qu'on atteigne les objectifs et honorer notre grand président. Moi, c'est Fofana Yakuba, joueur du FC Lupopo. Chika Binto. Moi, c'est Timothée Yakuba, joueur de Saint-Éloi Lupopo. Tokuga Mecha. Junior Baroutsi, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo. Nemi Pen Nassana. Koulibaly Youssouf, joueur Lupopo. Mamboya Amé. Salut, je m'appelle Nzaoundou Dirabi. Avec Lupopo, on est ensemble. C'était la édition de la Ligue. Alors, Thomas Fouka Zalaki, na sima ya caméra, régie finale, et sima maki na directeur technique de la Mouya. Bamata, Baki Talabal Kanamabele, fils Maniboy Kamachine, na préféré bien. Luka, na mobile. Ba policier bazokanga biso. Toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate.